eloko ezo sepelisanga c'est que ye moka alobaki akotika moto moko pembeni te akosangisa bato nyonso. Donc c'est déjà beaucoup, hein. Bao nyonso bazoloba zana ba kabiliste sima koti na moi buloko bazo guider ye wana non c'est la spéculation. Dit bien décès n'empêchement définitif. Alors sikoyo la question hein, Mutune Zali Boye, est-ce que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Azali empêché définitivement na lobby po nanga? Non. Aza empêché définitivement te. Aza toujours président, il y a eu des PS, Nenga Aza président de la République. Vrai. Le statut, il y a eu des PS, l'article 26 na banzi et lobby que en cas de décès ou d'empêchement définitif, il y a président du parti, il faut à la directoire de 3 personnes, le secrétaire général, le président de la convention démocratique et le président de la commission électorale permanente. De Bakosa, la directoire, il y a 3 personnes pour diriger parti pendant 30 jours. Délai en dehors lesquels, c'est-à-dire en dehors ces délais-là, il faut directoire wana convoquer congrès pour bapona président Moussoussou. Balandia Congo France boy malam na kati ya tranche na meto solaka masolo etali politique ya mboka Congo lelo vraiment nga Margot Lang Vazanga mon côté na yambeli bino moto botuna kinga bomona ki na messe ya Kondo Etienne Tshisekedi le 2 février le professeur docteur Tarsis Losekene Malemba o azala ki pe moko na maponami na biso ya législatif ya 2018 na national azaki na Sankuru na provincial azalaki na Katakokombe. Malheureusement kinga na yebi kuna te toyora ara Sankuru Katakokombe malheureusement toyoko solola na docteur professeur Tarsis Loseke. Moi ba question un peu moi songi ezanga raté ka ndete ozalaka te le nde to kosola na professeur na pesa micro pas professeur pour to ki na ba question na biso. Bonjour professeur. Bonjour maman Margot. Mbote na yona balandi ya émission na yo. Professeur, moi likambo ikyo tomoni DPS bazo fêter 37e anniversaire na bango. To biso to bibino ba obobundela IDPS. Mais tomoni pe moi question moi songi elinga to na moni balobi ba pesi moi programme et pas ya bandeko ba témoignage il y a 13 parlementaires na ba pionnier ya IDPS na bité fona que lukana professeur na tuni ya zaki pionnier auto zaki parlementaire et on a eu moi il y a solo anniversaire ya UDPS ezali likamomoko ya monene nga pe na sepeli ndenge balandi ya na bakonzi ya UDPS ba sali programme pour fête wane le kamaram nga docteur Loseke Nembalemba Tarsis na ebandelo nakutanaki na feu docteur Etienne Tshisekedi l'année 1988 nakutanaki na ye na condition oyo yebani, c'est-à-dire que président Mobutu maréchal à l'époque atindaki ye na CNPP po basala likasa ya kolakisa que papa Tshisekedi aza malamu te. Lera yaki epananga na yebaki te simande na yaki koyeba que bazo senga papier moko likasa moko po na yebisa batoke papa Tshisekedi aza malamu te. Nasalaki likambo wana te. Po nini? D'abord déontologie ya biso ya mosala tosala makambo ya attestation na bakasa mususu na pression te. Et ensuite
na connaissance oyo naza na yango ya néologie na domaine nanga nasololaki na président Tshisekedi toute la journée na bureau nanga toyokanaki kutu camarade na biso lo camarade na biso ebandaki mokolo wana e na tikali na ye camarade na komi kutu petit frère na ye depuis mikolo wana jusque liboso akende na poto po a esika akutaki liwa. Donc nazaki mutu moko na vandi kala na président Etienne Tshisekedi. Même pendant la période wana azalaki na résidence surveillée de 1988 à 1990 avant le discours et à président Mobutu Nansele nazako kende na ye na ndako. Mutu moko azako kende kuna te. Mais chaque semaine tozali kokutana kosolola kotika la soirée mobimba ngana ye yango wana tokomaki ba camarade. Mais na mutu ya ndenge wana nakoza la camarade na yete. Mais c'est-à-dire que nakomaki vraiment leki na ye a adopté ka ndenge wana. Donc mingi bayebi ngai bayebi que nakotaki vraiment na motema na ye. Yango wana nalingi nasala témoignage wana po bato nyonso bayeba. Au mois de novembre 2016 nazalaki encore secrétaire national chargé des relations extérieures ya UDPS. Abingisinga na Utiputu asali réunion moko munene na ba bienfaiteur ya UDPS. Alobi docteur osali mingi po na UDPS na kotisi yo na lingomba wana ba bienfaiteur ya UDPS. Ye moko na résidence na ye na payote na ye tosali réunion moko na pokwa. Tozalaki 20 personnes. Ba notable wana soki bazo landa ngai bango moko bayebi ndenge président Tshisekedi akotisinga na lingomba ya ba bienfaiteur ya UDPS. Or wana eza témoignage yanga nalingi nasenga bato nyonso ya UDPS na bato bazalaki na UDPS. Journée wana anniversaire ya UDPS tokanisa président Tshisekedi atika kibiso sanza oyo ekomi 2 ans tokanisa ye po totia ye na maboko ya kolo po nzoto na ye zongela biso noki tokunda ye ndenge elongo bani. Par rapport pe à moi motuna mo pe mokie pe ya bosongi songe eninga tango zo ba makambo ya UDPS professeur ngalina yeba watu minyangele pe batuna nga tuna na professeur Tarcisse Oseke. Est-ce que procès yango bino okindaka kofunda UDPS c'était pourquoi pepo na nini bonne ko sona entre to koma kiti na niveau ya justice wana na ebisa yo polele eza makambo ya manipulation. Okolo bango polele lelo eza makambo ya manipulation ya ba service. Na motema nanga na kokofunda mutu moko ya UDPS na tribunal te. Tozalaki na mutu oyo bino nyonso boyebi après congrès ou tosalaki na Institut Mama Mobutu na Limete oyo akomaki président ya UDPS asenginga docteur kokende poto te parce nalingaki na kende poto na bandela musala oyo yanga ya docteur esika nazako sana poto mais alobi non Bruno alobi non tikala tosangisa ba ele nyonso ya UDPS nga na ibaki te ko ezaki ba manipulation na kati tovandi 2 mois 3 mois tout ça congrès ya UDPS mususu parce que biso tosalaki o ya biso en décembre hein tosalaki yango en décembre
2017. Il y a eu des PES, il y a limité qu'au Salema le 31 mars 2018. Comme tozaki na schéma ya kusangisa baele nyonso wana ba manipulation ya service ekoti na kati po topekisa congrès mususu esala. Menga moko nazaki na intention okende na justice te, mais comme nazaki président délégué et likambo wana ekendeki justice, il fallait mutu moko batia kombo ya mutu moko bakotia kombo ya mutu aza na gouvernement te. Ba avocat o bakendeki bayebi très bien que initiative wana yaki nangate. Même écoute ba avocat ya limité na ko tanga kombo batonnier na bato mususu bayebi likambo wana très bien. D'ailleurs bakutanaki na ba avocat wana na matite. Ezaki ba manipulation na okene na muzindo te. Il faut boye bake na mboko yo manipulation ileki mingi. Donc na okota na muzindo te. Nga na Félix Sikoyo, président de la République ya biso, na Jean-Marc Kabund, actuellement président intérimaire, tozana problème te. Bango moko bayebi bien. Moi pe motuna mokie pe nge elinga pe par rapport ndenge tangi mwana mboka Jean-Marc Kabund batie président intérim na IDPS. Eza ba to mo question na zosongi na ngomingi pa bata IDPS parce que na zongi le pepo poza moko po umela kata IDPS. Eza tumsusu ba lobiote mama Margot komona ko nommer mwana mboka Kabund le quoi président intérim eza lokola président Tshisekedi a violé statut ya IDPS. Par rapport que pour na nommer président dengia ma commu ekomami na statut à lobby, il faut kaka kokende kaka na congrès. Mais quand on donne un président intérimaire, donc ils aura délai à 30 jours. Parce que autant que yo peut au moko peut dans les bien so ba kisa pe mama na kata statut IDPS, là so ba kisa bo yebi pe statut IDPS mingi pour na yo monya ngonde. Parce que le connaît ça la moi mbutu miki. C'est vrai. Le statut IDPS, c'est un article 26 na banzi et lobby que en cas de décès ou d'empêchement définitif, il y a président du parti, il faut à la directoire de 3 personnes, le secrétaire général, le président de la convention démocratique et le président de la commission électorale permanente de Bakosala directoire. Il y a 3 personnes pour diriger parti pendant 30 jours, délai en dehors lesquels, c'est-à-dire en dehors ces délais-là, il faut directoire on a convoqué congrès pour Bapona, président Moussoussou. Je dis bien décès d'empêchement définitif. Alors, Sikoyo, la question, Moutoune Zali Boye, est-ce que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a empêché définitivement na lobby pour Nanga? Non. A empêché définitivement T. A toujours président, il y a eu des personnes, Nenga président de la République.
eloko ezosepelisanga seke ye moko alobaki akotika moto moko pembeni te akosangisa bato nyonso. Donc c'est déjà beaucoup, hein? Bao nyonso bazoloba zana ba kabiliste sima koti na moi buloko bazo guider ye wana non c'est ba spéculation na oko ndima yango te. Ndenge na yebi na benga ye ndenge na zako yeba benga ye Félix ndenge na yebi est bien. Ce n'est pas quelqu'un qui a cette personnalité à se laisser faire. Je ne pense pas. L'avenir proche va démentir tout ça. Tout cela sera démenti. Mais ce que je peux dire, c'est que tout y kamakamboana, c'est de la distraction, Maman Margot. Et cette distraction, mboko yo toza na makambo ebele ya kosala. Musale zali tala banzela tala kende na intérieur ou tala ndenge intérieur ezali. Développement ya mboko yo, ça dépend de nous. Mais ce qui toujours si ça l'air pamba na ba spéculation na des bobards ne racontant et à pamba, c'est pour nous distraire. Et je pense que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne va pas se distraire. Et Azali, un homme à se laisser distraire, balobakaka. Mais, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Lui, il est là, je pense que il sait ça, je pense. Hein. Il écoute Bazoye Bissaye, mais qui ne se laisse pas distraire par ça. Parce qu'à Moussala Mboko, il y a Makas. Et puis, priorité, il y a Belé. Il y a Moko, na mesa, na bureau, na kanisi, ba dossier tondi. Donc, il ne faut pas qu'il se distrait par des bêtises. Qu'il aille de l'avant, c'est tout ce que je lui demande. Moi, question pas mon qui est père, soigner mon qui est professeur. Est-ce que moi, Namboka Vital Camero Zaki directeur à campagne, pour tout le keto qui n'est pas toujours un peu mon qui, hein, bande qu'on a tout le bar peu vérité. So il peut moi Namboka peut Vital Camera qui peut coacher moi Namboka celui qui sait qu'il peut poiter. Mais européen n'est pas ma présidente. Si que tu ne le bas peu mon qui, moi Namboka Vital Camera. Est-ce que hasard réussite? Pembenya Félix Tshisekedi ou bien hasard obstacle pembenya Félix Tshisekedi. Avant na koko sala commentaire parce que l'air bakende ki Nairobi bayokanaki bango mibale baotaki Genève ba ke na base na bango oyo na UNC l'autre na UDPS base UDP Tshisekedi base a yebisi bango ba dénoncer ba signature na bango eza boyete. Donc bayokani bakei Nairobi bayokani kuna hein? Basali accord na bango cash cap pour le changement. Mais je suppose que accord waneza eloko moko ya makasi esele programme ya bango mibale na plan et développement et beaucoup tout ça. Comment voulez-vous que Otunanga que est-ce qu'il y a obstacle ou ceci ou quoi? Moi je ne peux pas entrer dans la spéculation. Je ne peux pas croire à ça. C'est vrai que des problèmes là où il y a des. Mais moi je n'ai pas encore attendu ça. À peine moins d'un mois après l'investiture, il y a président Félix Tshisekedi, on parle déjà de ces histoires-là. Moi, c'est vous qui m'apprenez. Vous m'apprenez, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que Mboko yo songi za mingi. Mboko yo balingaka songi, hein? Po bakabwana. Bon, batoana bazotia songi, batika songi. Batika bango basala mosala. C'est comme ça qu'on ira de l'avant. Hein, des accusations ou des traîtres des bifaces qui essaient de séparer les gens, de créer la zizanie. Moi, je pense que ce n'est pas ça construire. Bayokanaki,
bazana kona bango sikoyo bazo sala esika moko, l'un président de la République, l'autre directeur de cabinet. Moi je pense que bazana musala ebele, musala mboko yo ezala musala moko munene na makasi. Il faut tutika bango basala musana bango, tutika makambo ya songi songi. Question mususu peye professeur Ralamba qui s'appelle mususu ozaki moko na maponani législative oyo ya 2018 awa na provincial to bonaki ozaki na Katako Kombe kuna na national ozaki na Sankuru ozaki na mwana mboka Lambert Mende azali ministre de la communication to moni ete lokola yepe alekaki na ete soka azaki pe ba point na yo soki pe ba point ya bato mususu basangisi ba mamiki e tozo comprendre pété pour te comprendre mouton qui député mais population so telemela pour apposer na poste ya gouverneur to moni te na Sankuru kuna bitumbo be nyonso ba jeune ba telemi ba maman ba telemi ba lobi ete jamais mona mboka Lambert Mende kokiko ya kozala lokola gouverneur na mboka na bino na mboka na bango ya Sankuru na province na bango ya Sankuru. Professeur, est-ce que yo peut au quotidien qui recours toza candidat malheureux ya provisoire to candidat malheureux définitif? Non, na mutuna na yo ezali volet ebele, hein? Wana na kuzwa moko na bandela nao ya mwana mboka Lambert Mende. Lambert Mende azale kinanga. Donc biso ngana ye tozali na circonscription différente. Ye azana loja ngana azana Katako Kombe. Donc tozali circonscription différente. Ye alongi na voix ebele na félicité ye kutu. Nga epa na biso na Katako tozaki na kokoso siko naza provisoirement malheureux puisque recours ici na noté contentieux ici na noté. Donc je dis provisoirement candidat malheureux. Donc je suis là. Non, yo kanga nano parce que tokende poemo comment tout si ça problème et élection. Donc Lambert Mende alongi malam. Ça veut dire que na score ya zoaki population de moi ya loja na circonscription électorale na ye balingi mingi. Bon, sikoyo akomi alingi akoma gouverneur ya Sankuru Mobimba. Sankuru, province du Sankuru aza na 6 territoires. Il fallait na ba territoire wana to ba notable, ba responsable politique, to vande sika moko, to pesa na mayele, to yebisa population. Ça c'est la communication. Il y a un ministre, ministre de la communication. C'est ça la communication. To ceux qui to sangana ki to pesa ni mayele to lobi Lambert Mende akoki. C'est un homme de grande valeur et nayebi ke azan ambition ya développement ya Sankuru. Donc et lorsque izanga ki pona problème wana, c'est que il y a eu problème de communication et de contacts. Puisque muto aza concerné te, oui bisi te population ndeni na ko ibisa population na yi. Hein? Biso tuza batu ya Katako. Toyebaki toye ko découvrir candidature kaka siko. Et candidature wane otine nini na FCC. FCC na kati ya FCC tozali batu ebele batetela ebele batu ya Sankuru. Ata mukolo moko tosangani te. Ata mukolo moko. Donc ça a donné l'impression d'une candidature imposée. Et puis na biloko ya boye, les ennemis ne manquent pas. Baoyo ba kosala ba manipulation et opinion et population. Donc pour Nanga, ce n'est pas un mauvais choix, mais ndenge salamaki ezandenge moko ya malamu te.
puisqu'il fallait FCC apesa biso occasion to sangana to solola to yokana poto lobake Lambert Mende au Malanga nde akuki. Mais ça a donné l'impression que ba imposer yé, hein, kinga kati nde a imposer yé. Wana na population ekolikate. Oyokina ekoki oleka malamu te. Mais soki ezalaki réunion nga naza mutu ya kinga kati te. Naza mutu ya kinga kati te. Parce que je ne sais même pas. Naïbi esika kinga kati ezali. Mais mutu oui. Mutu moko amona kinga na kinga kati aloba toyoka. Nangai ezai wap kinga kati ezai wap. Naïbaka te. Donc tozongela likambo na ya candidature ya mwana mboka Lambert. Non, c'était un bon choix. C'est un bon choix, mais on n'a pas mis la bonne forme. Mais nous pensons que Sikoyo, Bisoba Sotokobundela yé, pour comme un gouverneur, des consensus pour aller là, Bato Bana Mboka Sankuru Moussala Mounen, no Moussala Malunga, Tokotiere Maboko pour Alunga Asala Moussala bien. Vraiment, tu comme le soko chité professeur. Nga okoti ko boeta. Nga ifuna loba pona bomba te ifuna bimisa. Lelo tasi sose ko komi ko luko zonga moi na ndaku na bino. Olingo zonga na ndaku te parce que otali na bi mukola bino so botala ki moi na mboka mbotali combat otobundi pendant 20 ans. Mususu na 12 ans, mususu na 15 ans, mususu na 19 ans, mususu pe 37 ans pe d'élite bazali pe. Lelo tolongi etumba oyo pona nini na koloba soki totali lokola bino tati soseke mwana mboka bino chibala totali Sami Badibang totali Joseph Olenga Nkoy otali babite tosani tozonga komba ngo yango tozalaki embrayé yango mwana mboka tati soseke bande ko chat toujours pression loto yoka tati soseke kena baati lukwebo tati soseke loba komina api soki mwana mboka koko nyangi pona ni bande ko lukaka ko bimiso be motu po moni bino chibala memaki nga boye azokotonga be kosomba nga nazotikala kaka boye menga mitso na poto ya so na zongelaki classe to kotangisa be étudiant na ngena za boye telefona sa na bimisa moto lelo mwana mboka Tshisekedi aleki bino bozalo kwa ba papa na ye pour vos camarades, il y a papa naï, maintenant il est le président de la République. Message nous continue de la attaque bossa qui attend moi mon quête accord à Saint-Sylvestre ne monté et luki makambo onyoso Saint Côte ba sango ne ba luki so makambo onyoso tondimi message nous continue de la moi na mboka le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Bon na liboso na lina ebisa yo que na longwe na esika ya Bruno Chibala puisque na monaki déviationnisme makasi biso tozaba progressiste. Le président Tshisekedi nous a appris à nous battre pour le progrès social du peuple congolais. Il faut tobosana ngote tobosana likambo wana te. Partout là où on sera, nous devons nous battre pour le progrès social du peuple. Puisque le projet de société, c'est le peuple d'abord. Donc, tant qu'on a monaki que likambo côté wana ya mwana mboka Bruno ezai kokende ndenge mususu na ibisi ye ombotanga ki lettre ya démission nanga na souligner progrès social, la lutte pour le progrès social, c'est notre ADN que le président Tshisekedi nous a légué. Il faut rester constant. Yango ana après, l'air na tigiye, na monaki que mwana mboka Modeste Bahati, na ebisi azaki Tshisekedi, et puis na makila na ye aza toujours Tshisekediste. Ba ukolo ba makambo ebele na kombo ya mwana mboka Modeste Bahati, mais il est Tshisekediste. Il est là
il va les rester éternellement. C'est tout ça qui assemble. Hein? Tango, il y a conférence nationale, d'abord société civile, conférence nationale, tout ça. On ne peut faire la politique avec les gens que l'on connaît et avec qui on a des bons antécédents. Yango ana na ebisi modeste tokota na lingoma moko na regroupement moko tozala na programme ya kosalisa mboka. Toke na campagne tozui FDC et allié a commis deuxième regroupement politique à Mbokoyo. C'est déjà un honneur pour nous. Et na musalo yo, moi na mboka Modeste Bahati asali, c'est à féliciter. Ce qui fait que ndenge tozawana, nous sommes prêts à kosalisa président Félix Antoine Tshisekedi Alonga. Na lingomba abiso ya FDC et allié tozo tala ndenge makambo ezoleka, mais dans les prochaines semaines nous allons tout faire pour soutenir fortement notre frère, notre enfant, notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi pour Alonga. Na responsabilité wa na peuple congolais apprécié. Pour lui, personnellement, je n'ai que deux mots. Le premier, c'est de ne pas oublier, quand je lui ai envoyé les félicitations, de ne pas oublier d'où il vient. Et c'est que le président Tshisekedi ne cessait de nous dire, même à table, il faut d'abord, dans tout ce que nous faisons, penser à l'intérêt de la population. Toutes les actions, tous les actes que nous posons, la première chose, c'est de penser au peuple congolais. L'amour du pays et l'amour du peuple congolais. Le président toujours dit ça, c'est l'élément capital. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est de ne pas céder à des personnes qui font la tentative de diviser ou de créer l'exclusion autour de lui. Puisque le président Tshisekedi n'a jamais été ni diviseur, ni tribaliste. Il a toujours été un rassembleur. N'appelle ça un exemple. Dans une photo na bureau nanga, le président Tshisekedi, quand il a été élu Premier ministre de la Conférence nationale souveraine, à Sali gouvernement, il y a 21 personnes. Plus lui-même, c'était 22 personnes. À Lobi, je prends 2 personnes par province. Vous êtes tous là qui 11 provinces. Vous vous rappelez encore? A Zui, 2 personnes par province. Mais au Kassai oriental, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Nga monko naza muluba. Il faut nazwa mutetela. Et j'étais le seul avec qui lui, les 2 seules personnes du Kassai oriental qui étaient au gouvernement. Donc, vous voyez que c'était un rassembleur. Nous demandons au président Félix Antoine Tshisekedi d'être rassembleur et qui n'écoute pas les plus grands communs diviseurs dont certains sont autour de lui. Sinon, il va se tirer une balle dans la jambe et c'est nous tous qui perdons. Donc nous lui demandons d'être rassembleur. Voilà ce que j'avais à lui dire. Merci beaucoup, Madame Nacha Congo France. On est avec le professeur Dr Tarcisse Loseke. Oh, vraiment, qui vraiment la question d'un bino, mon tout dans la mine qui cotourne à l'élo, bosongi songi paysan a raté. Moi, mais mingi baroké na ba audit, trousé la rara pour mingi pata baso mbanda kwa ta baso mi babato et aux rara na bon à l'état. Merci vraiment, professeur, pour l'invitation.
Heureusement qu'au directeur à cabinet avait un mariage, félicitations pour un bal du professeur. Oh. Mais là, vous me donnez une information, maman Margot, ma cambouille à mariage, il y a Vital Kamere. Oui. Azobala. Ah, wana yebakite. Mais bon, je profite de l'occasion, alors si c'est le cas, pour lui souhaiter un heureux mariage et beaucoup de bonheur pour les deux, Amida et lui-même, beaucoup de bonnes choses et une vie pleine de bonheur et surtout que tous les rêves soient réalisés, même si je ne serai pas là physiquement, mais je serai de tout cœur avec eux. Merci beaucoup, merci on a ça Congo France. Merci à l'équipe technique Nanga, merci à mon patron Didi Pumba, merci à son excellence Marcel Goy depuis États-Unis, Gisèle Tatimer double. Après Jiclo Inaratinder na Luka Docteur Tarsi Sosé na ego Lukae, à cause de la rane wana ba question la binoso ba tuni susu na roya li susu. Merci vraiment na ba combattant, merci na ba combattante nyonso a diaspora. Merci na ba ndeko mibalo ba la mukaka tongo 4h 3h bakenda Luka. Merci na basi ya makasi pe o babunda kaka po il faut kaka to bunda ba o pe ba lobiete o président zo sala boy aza moto biso pe to déroutera pe muke to saka bato o to lobaka na latin erreur humano est tolérare etima. Donc merci mon patron Didi Pumba ngala bino to kutani mbala sima. Ciao, merci beaucoup professeur. Merci maman Margot. Congo France.